Pona Congo, tout telema. Tout sangana samedi le 13 mai, na ngonga ya 8h. Tokutana na Super Lemba, pona sakombi na ma campagne. Biso banso na balabala, ti na palais du peuple. Bouya et Belé, tout tamboli longo, na le commandant du peuple, Martin Fayoulou Madidi. Congolaises et Congolais, bana yamboka, et pas biso bozwa mina ngumba ya kisasa, au telema, pe bobi bana balabala. Tout tamboli longo, na mateta mponyo. Boya, to sangana longo, to tambola, mokolo ya poso yo samedi 13 mai, pour to la kisabiso banso ete to boyi makambo ya mabe. Tout tamboli longo, na le chairman, Moïse Katumbi. Banakin, to boyi pasi, zala eleki, biloko o matatalo, bikolonyos, to boyi insécurité. Biso banso na balabala, samedi oyo à partir ya 8h. Pe tout tamboli longo, na Delice Sanga. To boyi mboka na biso ekabwa na biteni to pe balkanisation. To boyi kimoyibi na makambo ya maponami o ezali koya. To sengi na bino baso tozala na balabala samedi oyo à partir ya 8h. Banakin, tout sanga na samedi le 13 mai na ngonga ya 8h. Tokutana na Super Lemba, pona sakombi na ma campagne. Biso banso na balabala, ti na palais du peuple. Batata, bamama, bilenge ya Kinshasa. Pona Congo, to telema, kozanga te. À la suite de la lettre adressée à l'autorité urbaine par les différents partis politiques de l'opposition, représentés essentiellement par Ensemble pour la République, ECD, Envol et LGD, Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, a convié ce jour les différents secrétaires généraux des partis politiques organisateurs de la marche projetée ce samedi 13 mai pour une réunion d'harmonisation. À l'issue de la réunion d'harmonisation de ce jour, les partis ont consensuellement décidé du report de cette marche au 18 mai 2023, et ce pour des raisons sécuritaires. Il est donc important que la population quinoise note que l'autorité urbaine a pris la mesure de la situation et a préféré préserver l'ordre public et la sécurité des Quinoises et des Quinois. Merci. Bana Congo, Bana Kinshasa, oza kobengisa bino nyonso samedi oyo le 13 na 7h du matin na grande marche otoza ko dénoncer contre la vie chère, misère ya population et puis na processus électoral chaotique. To boy o nyonso bango baza koyebisa biso que to reporter yango biso jeunesse ya ECD to lobi samedi oyo toza kobengisa oyo ezali Congo mobimba a marché pour la bonne cause. Yango ezali message biso ya jeunesse ya ECD. Bana ya mboka, mboka ezali kokende, pasi eleki, Ngobila akosa bino te. Biso tozali na régime ya information, si topesi information, ndeko Ngobila abongisa nde batu po ba sécuriser biso. Biso tolobi toboyi makambo nyamu nyamu le 13 oyo eza droit na biso tokobima na balabala tokobuka eloko ya mutu te tokoyiba eloko ya mutu te kasi tokomanifeste nde droit na biso po soki biso tosali te bana na biso bakoko na biso bakoyebisa biso ke toboma mboka yango tobengi bino nyonso le 13 oyo tala vi na yo kanisa moyibi ya ram kanisa moyibi ya 100 jours
kanisa ba voyage kili kanisa ba ndeko na biso ya Kishishe ya Rwangira ya Ruchu bo ba kopika pasi yango to sengi bino nyoso le 13 biso nyoso na balabala batondu mingi avec SID pour un Congo fort et prospère. Avec SID C'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo Ekoloba Moko, Congo Ekoloba Moko, Congo Ekoloba Moko. Kinshasa finit la jungle des bailleresses et bailleurs. Ces derniers sont dans l'obligation de se conformer à la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, dit-on. Chargé par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, le vice-gouverneur a échangé avec la ministre provinciale des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat. D'un ton ferme, Gérard Moulumba a donné des instructions claires. Pour les maisons résidentielles, 3 mois de garantie et 1 mois anticipatif si le bailleur le demande et pas plus. Pour les maisons commerciales, Jekoko Moulumba signe et persiste. 6 mois de garantie. Message reçu avec succès par la ministre provinciale. Nul n'est censé ignorer la loi. La loi numéro 15/025 du 31 décembre relative aux baux à loyer non professionnels existe et doit être respectée. Nous attirons l'attention de tout un chacun de faire très attention car bientôt il y aura une équipe qui va descendre sur le terrain pour veiller à ça. Et ceux qui ne seront pas en ordre par rapport à cette loi vont s'en prendre à eux-mêmes. Avec le ministre provincial de Transport, les échanges ont tourné autour de la problématique du phénomène des mi-terrains et non-respect de la grille tarifaire pour le transport en commun. L'autorité urbaine n'est pas passée par 4 chemins pour taper du poing sur la table. Mettre fin à cette situation, les maîtres mots de Jekoko Moulumba, Honoré Mbokoso, s'engagent. Chauffeur Nyoso qui va oser faire la hausse des prix de transport sera sévèrement sanctionné. Et je dis également aux chauffeurs de taxi-bus que je suis en train de mettre en place le système de paiement avec ticket. Sur ces tickets-là, il y aura également les itinéraires et le montant de transport. Tout est clair et la population et les chauffeurs, nous devons tous respecter les prix appliqués par là. Les récalcitrants n'échapperont pas à la rigueur de la loi. Face à la problématique du demi-terrain, non-respect de la grille tarifaire et le non-respect des nombres de mois de garantie, la population de la capitale congolaise peut désormais pousser un ouf de soulagement car les résultats sont au rendez-vous à chaque fois que le vice-gouverneur Jekoko Moulumba s'engage et s'implique. Dans tout ce qu'il fait, l'homme solution pour plusieurs s'inscrit toujours dans la vision de son parti, le peuple d'abord. Voilà pourquoi Jekoko Moulumba ne s'empêche pas de mouiller son maillot pour le bien-être de ses administrés. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala. Pokuna mapangu nyonso za ya koteka sans exception. Esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paie location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente, achat, location, paie likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent et tandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo hôpital. Tube yango hôpital pour la nini. Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour na traiter cause la solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe, nous sommes disponibles pour nous avoir la solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Il m'a pas nyonso ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. To bengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala no de cité toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Ai mapangu nyonso eza koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapangu nyonso eza koteka
sans exception na ya bino. Ya solo bondimelanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodutete na ya bino peza ya koteka.